ko toute c'est motema Au final, voilà. asaloni Vraiment. loba belle vie aller à bino so yo li à belle vie belle vie aller à bino te e kanga mimka Ça c'est vrai. ba ko bongo na kaka passe na bango de assist permis na belle vie te on a tout ça analyse belle vie ça boni Si, si. si vous êtes les meilleurs soyez les meilleurs belle vie ça de l'autre côté pourquoi ka belle vie pour nga ko la tanga sila na ba sila te pour sila na leke na beauté na leke na ta basi na leke na tout basi pe na peme naturel pas make-up na tsaka bloko na te na kata soki normal kwa magna là-bas na tsaka make-up te na tsaka rouge nanga na tse poudre nanga esili sila a luka beauté mais va luka beauté te to zape bat Normalement. beva luka beauté ni monda ngola yo bevo yo Kitoko eleka au moins moi c'est moi la capacité là surtout c'est mon logo c'est mon pari foot c'est mon honneur c'est mon logo na ko kata ngote quel que soit le défaut de Bellevue je l'aime depuis atteindre A na le bon na banila ngolelo Davina mto senga pardon te on ça pardon si la collègue Davina Si, si. tant que baba si la collègue Davina oui même si baba olobi bon peut Davina a toujours pas Bellevue bah ça ba collègue mais respect et ça respect Voilà. to fandia nan banan banu ko benga Davina Bango motla. Na obenga Davina. banu benga Davina suko mutu abanu ko benga e o benga sila wana ara yano non est-ce que ngai pona pesa na pesa ka exemple moko eline mondele mama na shilo obi combien pesa ka ba respect soli na baninga te na obana linda te mais oui Davina asa clair millionnaire à suivre qui montre cas de paye des loyers facture mais si la personne soit pas efficace à l'équipe Davina mais les Camerounais bien bozolo ba Davina za millionnaire zuma beza lokuta ya teta lobi jamais millionnaire akoyi ko se retrouver au théâtre ya au moins le toi ta millionnaire to monongo ya mika sunganga lo mobo muto États-Unis wa millionnaire o nane Gims to kuta nani Bill Gates aye bon la vie on se laisser faire tel que marquer respect tout à paramètre tout à la normalité non surtout mukiri si elle est Davina lo avec un succès avec un amour azana succès lamba si azana lamba te lamba ta bien ba bitendi wana mona bilamba blema na takati nga so blema na toko si on internet nga ibe lamba toko si elle lamba si à cause de maïle peut être la chibo à cause de maïle bon oh yo so mimi saki oti makona le kwa mitenzi oti makona le kwa bagage ya kakol oti makona kuba me sisa wana apo bio sa danger ouais lo ko te pas likamute banda loti mokile sila na ebisi yo vérité ngana mona sila vie na nga Dieu m'a parlé donc on a quand fois na kikole bon ba ko ta papa chef batema ici peshanga lebinga da leki nanga mobutu ayambanga momo saninga bite yaya to kunda ka fois to ambe ko to kunda bebo sila ona le lokote ay lo to bali kabuta so peli kambute ana sita to teme na reba bele momo bele leti oh acha bele la bante boy bele ata robi moko kutu ya kizoba zoba suko yo sila to bato ba yaka bafika Bellevue ofana makono ofua makolo kuna pente kuna masore fungwami apo yo ba nini Bellevue to tika ba aventure
so boza meilleur boza meilleur pourquoi ka belle vie nataka bazo ba nyama na batama ba TVA ba nyama sila imagine moi c'est quoi ya go ata mbo lingete ma pesi bino pe de faire bi na single yeah ngata sengete c'est du boya boy eleki gaye ngata sengete na leki gaye atie bino de faire bola ta single tala ngana wata sengete yesko atika libumu boy nga botit ye pa botat nga pese défi siko ya pe boy ah yete aya pe boy ati pe boy nga pese défi ati pe boy libumu nga netikali na tipa ki danser siko na tipa boy ya go ya yesko boy aya pe boy ah défi te ah yenete oh yezala comme da personne na tuberculose libumu wana moi ça va les sortir bon là le quoi le boka moi nanga après oh le baba il quoi quoi défi na vie na fandi wana ya go na fandi wana mais boko longola ngoto na moni ata mutu mo ta sale mission na single c'est que ba ubanga na sale mission ba kilotiti na za nduta te zana la commission pe kwa single ngala pesi pe des fois aya otia ka libuka libanda ngayoti tati bali bubso ngina na longoli pela tika pela da soutien ngana mtakanda to ba non makambu ya ko ko pesa du ba devoir yimo fa aluka na solution c'est jamais nous na aluka na solution li bomne le kele bo nini ni sort exacte bo nini après yo le ko pesa ba devoir il ça ça peut pouvoir pesa ba devoir avant pesa du devoir metala mimona atala ba miwa bika moi si le ko ba miwa tika mutaka me aza moi si traité de mère vraiment dans ndenge moko bona habité ko tala ye yoka lo moko yo zo traité ba de mère ben poli o traité famille na bango bon yo maman boni moi na ba ko beta belle vie c'est que maman est responsable. OK bien parlé irresponsable c'est pas mais on a pas dit nos maman te tu as pas dit que sa maman ngana yaka na lobaka on a dit nos maman te Teresa yo tete des mères au ti famille na ye est-ce que des mères makako respect yo mon maman moi na yo aya ki asa ba sorti médiatique aya offrir belle vie Afrika c'était bagarre oh ba ça ba tete moi si na ye ba maman kulutu na ye est-ce que osaki maman osaki dine osa maman ouais mais est-ce que osaki ta ya ko je reteste moi non quoi ça moi si oh ba ba raté moi nga pas ça moi si non mais fa ka kamada Teresa te azana ta Teresa akoba ko ba be ma be ti lo ba ko ba belfite faut bo protéger moi swana Teresa ça na nini oh elle est ka belle vie oh belle vie en vie belle vie ben ko belle parce que bikaza artiste c'est normal tout à fait asa rôle ne fa scanner asa rôle ne boy mais akobe na différence c'est surte Teresa so za mukala sila pour yo artiste comédien bino mo ba peut-être baby bino mo ba se peut-être ngo et pour buter yes c'est ko botsa batute est yé mon za aboti na bibali combien yé mon wana ngali ngama bana mo so abotite ezate ke ba pime mabota eza ba traverse mo tutambolaka ngai mamu je na longo ba semi trop nga bomba te trop mais na moment oh c'est me kimenga na bota mo na circonstance comprendre siko soki azobine albine na belle vite longola li potentialiste dans le bas penasi au lobby penasi OK non c'est que wana alobaki pas belle ta alobaki on pas si là ou ka oui OK belle vie abota ou abota te asa maman le premier asa maman moko tala moi swala to kamwa ali kambu na nzambe ali kaba nzambe ali kabo penza eza nzambe fa te ya bato asila yebisa ngai si eza combien de pede na site na ye combien de pede bofinga remi
Rémi, so babi, Rémi a pédé, Rémi a simango. Et mon passé à ça, combien de pédé? Si la zamme m'a soumou. Un mouton m'a soumou. Mais moi, la famille, tu vas pédé, les lesbiennes, bazar. Dans mon ade. Ndetinan. Comment bien la famille, tu vas pédé, bazar, les lesbiennes. Dans mon ade, yo ba so yo mo sa gérer compétence, yo mo sa gérer. Kasi so ba lule tenga mana buka na kwa criminel ba bangana la fondisi. Comment de faut pas limisa ma. Mobile na limisa ma. No ba leta siko ba na zo mi limu bakaleso. No apa si la danser zo kwa ngato ta bakaleso. Si la danser zo kwa yo. Oui. Yeah. Abine na orchestre. Mazini na mukae ya. Ya nena. Mazini na mukae ya mena. Ya mena. Mazini na mukae. Azana caché. Makolo kwa chila pia. Oh. Tamu no mabe. Akoli esi la koli. Siko ngaba to benga nga o aremese batute ka ba remese batute. Abori bango ya libanga te. Abi o la tina rabino mo fika belle vie, mo fika belle vie, mo fika belle vie. Comprendre? Moi libanga te, libanga za biso. O rabanga mamumuluba. Si bomo Congo. Hymne national. Moi libanga. Moi bi wana sel bonka ni wana apesi bonjour. Bonjour. Bon baza ko finga kaka. Siko o max ko yo ayeba gite. Yo mo ma ça a construire keta. Si la za aventureuse. Charlatan. Ngolo gogo. Ngana ko beta se anzile. Na yepo boza impoli okomi nde. Aza mamate. Mamata za yaya. Aya. Okay. Davina aza ici la za yaya na ye. Maza mama nete. Ngana ko beta he. Bo yana leki babunda. Oyi no musuto mutebe ko musuka. Ta, oyi kama tanga fani babo na ta internet. Embesi ya mono ba lali ye na zemi. So mo pasa na sanga bolokoko, so mo pasa na sanga le moto ebite. O le ka ba to boko dakosa si. Wana te wana bongo te mamu bana. Te bo pesa kanda. Ba pesa kanda to ngana ngai pe. Na mo ka kanda. Alo ba te to boko dakosa, bo boko dakosa te dakosa no pesa ya lo mitrai. OK. Couronne. No pesa ya ne ba trophée. Ba trophée. Kakria. Okwa ya dako na moya bongo. Mais là parce qu'on le ba traiter libala dakosa pe to autres moni pe moi ça dakosa kuna ako sa ba sortie médiatique. Ala posa mobali. Tika no. Aposa mbali na ye. Mais ba substance bima komina ada ilunga. Eza ngo base kaka. Alunga ne base. Mon aposa mbali. Ta ya. Muselu ya me. Ah muselu ya me. Oh, d'accord ça va faire. Et tolomo ya. Ijiji. Yango nde likambo. Likambo.
bonjour, ça dépend de pays, ça dépend de place, ça dépend de heure, place, surtout vraiment. Likez, commentez, s'abonner, mission, vraiment que ça la biso plaisir. Là, je dis un grand merci à Belvique Kondi, la patronne, maman Morotier, maman Raikoshi. Merci beaucoup, Nado Molé Sandaba Versace. Un grand merci aussi à Odette Lessa, maman à Lesline. Merci à Niki Lessa, Fifi Lessa, Motema ya Papi. Un grand merci à Irène Kialuta. Merci beaucoup à Nadine Kialuta. Et pourquoi pas Karine Izanga, Jocelyne Kialuta. Patricia Branco, agent César Moko. Ada Jolubanda de Turquie, Luanda, Turquie, Paris, et Païwapi, Rosiningi. Azakuna, vraiment, merci à Bibi Choumou Swamba, il faut pas décoration. Un grand merci à Mamie Tadina, bon séjour à toi, Yaya, et la grande H, Maman Sakina. Merci à la maman Chéra Moissi, un grand merci à maman José Lusadissou, maman Aniba Chiper, maman Ningo Yampoutou, maman Gina Mabiala, papa Godard Eliko, merci à papa Alengui. Un grand merci à président Richi, tonton Prince Loamba, merci à Samiga Amba Pamela Matondo, un grand merci à Dipinet et pourquoi pas Rema. Merci beaucoup à notre caméraman Yapati, derrière la caméra, sur le monde de l'image de Tokoboé, et grâce à Yapati. Vraiment, on a plateau d'engagement, je ne suis pas chef. Je suis avec Mamou Moulouba. Déjà, j'ai dit Mamou, bonjour. Bonjour, Bianca Nzanga. Moi, en tout cas. Yeyo. Makambu. Kando moun. Nanduliwa. Kitoko. Monia. Tentire. Eta. En tout cas. Ah, pas faux arrêter. Zuma. Vraiment. Ok. Il y a solo là. Ça fait longtemps. Mais je vis. N'est-ce que bon côté. Bon, faut pas il va faire la belle vie bien pour balia. Va faire des fna pour balia bien. So moi je suis pas comme elle. Comme elle. Ouais, c'est ça. Voilà. Vraiment, merci beaucoup de Zoko Baka en émission la biso. Mamou, tout le monde déjà maman comment qui film biso assumé Zawana déjà le 8e épisode, 9e épisode des Zoko Talelo. Mais Mamou vraiment tout relobé la film mais vraiment trop vraiment le sujet du jour na biso le notre monde va sortir médiatique et ça. Tu vas tomber la film pour ça musala maman. Au moins d'abord, film et bis to bandana l'émission sans que tout ça la promotion film. Si on émission tout ça la promotion film et tout le la film et tout le bana va propos ya bateau va sortir médiatique et ça ni belé pour na madame Bellevue. Mamulu ba ko yoka ba propos na ya tete ko yoka ba propos ba zuma ya bango na généraliser bango nion surtout et que ba mamulu ba ko lo ba ni pour na mabel. Ouais. Nga natai bien surtout sur internet oyebi na to ko faire grand frère même tout s'est passé na mon internet tant o le na ko poster bi na internet na koti pe na beni mutu nga ko ta chaîne bato be na beni mutu na beti nga na ka black te basa ka vantir na bango wa nga ka jeter ça fait mal hein si ko mutu asale le côté. Pourquoi il y a toutes ces moutons? Voilà. À Saloni. Vraiment. Le bébé vit aller à Bino. Si il y a belle vie, il bébé aller à Binoté. Et quand on a ça c'est vrai. Bako bon on a kaka. Passe na bango de assise permet la belle vie. Ouais, je salue à Willy Monsieur du Code mondial et pourquoi pas mon homme, mon homme, mon mari, Jimou Kuna Kapiamba. Je te salue mon homme. Mon mari. On papa un biso. Ouais. Ah papa un beau. Papou. Je te salue et maman fait que tu mon partenaire à vie. Na oui, ma fait que tu nanga. Donc et son œuvre également, son œuvre madame et pourquoi pas Anse Zolo, Yaya chérie. Bien que na vie moi ngala sabo. Ngala ko so na yo. Ngala bossa la maram. Oye moi le na luka na yo. Ngane bat ba kesa kama na miteba. Na bina ngote. Yo mona zakali pamboli. Mali belle vie asa yaya moko mama moko. Oh lelo mututu azana opinion meno nini ya koloba mabena kombo la e. C'est pas bien. Toi fana to ça analyse. Ben fais ça boni. Si.
si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Mais faites le côté. Pourquoi la belle vie? Pourquoi on a tant de la banque la pour si dans lesquels la beauté, dans lesquels la taille bassi, dans lesquels la bassi. Puis dans la permet naturel, pas make-up. N'a pas de bloc on a été. N'a pas de souki normal quoi magna là-bas. N'a pas de make-up te, n'a pas de rouge nanga, n'a pas de poudre nanga et sili. Si la a luka beauté, mais veut luka beauté te, tous appelés battu. Normalement. Mais veut luka beauté ni. Mon dangola. Yo bevo yo. Kitoko eleka eh. Moi c'est moi la capacité surtout. C'est mon logo. C'est mon pari foot, c'est mon honneur. C'est mon logo. Na ko kata ngote. Quel que soit le défaut de Belleville. Je l'aime. Depuis atteindre A. Vraiment. Et le comment on a le bâtonnier ça tourne bazo pour inciter comment on a le Davina a pour ça l'idée moment la batamati miniature il y a teta lobi Davina c'est impoli qu'on finit à demeure qu'on finit à yam si yambe donc à traiter des mères impolies Davina impoli faut qu'on s'engage Davina les gars s'engage ici pardon na éviter sortie médiatique à moi na ici na au Davina salina niveau qu'on va na te va à mieux placer au s'engage pardon na balo mo bien ka yo ama sato tu musika kala internet était de bien ba CD na lobongo na banila ngolelo Davina mto singa pardon te ça pardon si la collègue Davina si tant so baba si la collègue Davina oui même si baba ka lobi bon peut Davina a toujours pas belle vie bah ça ba collègue mais respect et ça respect voilà. Tofandia nan banani banu ko benga Davina bango maka na benga Davina banu benga Davina suko mutu abanu ko benga ye o benga sila wana ara yano non est-ce que ngai pona pesa na pesa ka exemple moko elina mondele mama na shilo obi comment pesa ka ba respect solo na baninga te na banalina te si ça c'est vrai. Pour respect na ifuna pesa ya nanga na kutia na loko mo abana de la musique abana carrière na ye nga na ye sima na ko pesa ba valeur na ye ba roi na ye a mérité so li na mondelo be chez ma moto bandinga be bibisa Lopez na seke na mespe loko mo boye ba benga nga impoli voilà o parce que ba tout singa nini mutema on solo likamo za solo à mamolobe mais oui Davina asa clair millionnaire à suivre qui montre cas de paye des loyers facture ayenango mais si la part soit profit à l'équipe Davina mais likambo na bino bozolo ba Davina za millionnaire zuma beza lokuta ya teta lobi jamais millionnaire akoyi ko se retrouver au théâtre ya au moins le toi ta millionnaire to monongo ya mega sunganga lo mobo muto États-Unis za millionnaire o nane gimse to kuta nani Bill Gates aluka moko de aluka jusqu'à présent mais za milliardaire eza bongo Bill Gates ana mbogo ebele mais azosani aoluka abakisaka multiplier kaka nini balaka ekotaka na compte na ye na bana ye bon Davina boko se laisser à faire te ko marquer respect tout a paramètre tout a ba normalité non surtout mukili si aleki Davina loni aleki na succès aleki na mongo azana succès lamba si azana lamba te lamba ta bia ba bitendi wana mona bilamba blema na takati nga soba blema na toko si la sango na internet nga ibe lamba toko si na lamba si a cause mayele pela bonela chibu a cause mayela bo tana ngoto o so mimi saki o ti makona kwa mitenzi o ti makona kwa bagage kakol o ti makona kuba me sisa wana apo bio sa danger ouais lo ko te pa likabute
Banda l'autre mot qui est ici là. Nayebi yo vérité. Nga na mona si na vie na nga. Dieu m'a parlé. Donc on a grand fois sur na kikole. Bon ba ko na papa chef. Batema ici peshanga no. Peshanga yebi nga da leki na nga. Mobutu. Ayambanga o momo sa ninga bite yaya to ko na grand fois. Ah mais ko ko na bebo. Si là on a le côté. Aye lo te ba likambuté so pe likambuté. Ana sita to tebe na reba bele momo bele leti. Oh, acha bele. C'est bante. Boy bele. Ata robi moko kutu ya kizoba zoba. Suko yo sila. To bato ba yaka bafika Belleville ofana makono ofwe makoko pente kuna masore fungwami. Apo yo ba nini? Belleville. To tika ba vantire. So boza meilleur. Pourquoi ka Belleville? Nataka ba zoba nyama na batama ba TVA, ba nyama sila. Imagine moi c'est le roi yago ata mbo lingete. Ma pesi bino pe de fait bi na single. Yeah, ngata sengete c'est libope boy. Eleki gaye. Ngata sengete. Na leki gaye. Ache bino de fait bola ta single. Tala ngana wata sengete yesko atika libumu boy. Nga botit, ye pa botat. Nga pese défi siko ya pe boy. Ah yate. Aya pe boy. Ati pe boy. Nga pese défi. Ati pe boy, libumu nga na tikali, na tipa ki danser siko. Na tipa boy, ya go ya yesko boy. Aya pe boy. Ah défi te. Ah yenete. Oh, yezala comme da paso na tuberculose libumu wana. Moi ça va les sortir bon là le quoi le boka moi nga apo yo ba ya ko pesa défi na fine na fandi wana ya go na fandi wana mais ba ko longo na ngoto na moni ata mutu mo ta sale mission na single c'est que ba ubanga na sale mission ba kilotiti na za nduta te zana na commission pe kwa single ngana pesi pe des fois aya otia ka libuka libanda ngayo tati pa libu so ngina na longo li pela tika pela da soutien ngana mtakanda to le banon makambu ya ko pesa du ba devoir yimo fa aluka na solution c'est jamais nous na aluka na solution libu mele kele libu nini ni sort exacte bo nini après yo le ko pesa ba devoir il y a ça azapena pouvoir pesa ba devoir awa pesa du devoir metala mimona atala pa miwo abika na mwasi ele ko pa miwo atike mutaka me aza mwasi bonu bo ara cauchemar ai ba onto que yo asa yo mission na mission ara cauchemar vraiment to bakana mamuluba mamuluba lelo to moni ba sortie médiatique kaka to zonga nanu et pas ya tété pour makamba davina o lelo a traité des mères nyenga za impoli famille de mères baza ba irresponsable a traité de mères vraiment na ndenge moko bona ebité ko tala ye yoka lo moko yo zo traité ba de mères ba impoli o traité famille na bango bon yo maman boni moi na ba ko beta Belleville c'est que maman est responsable. OK, bien parlé. Irresponsable. C'est pas même on a pas dit aux maman te. Tu as pas dit aux maman. Ngana yaka na lobaka. On a dit aux maman te Teresa. Yo traité des mères o ti famille na ye. Est-ce que des mères makako respect? Yo mon maman moi na yo aya ki asa ba sorti médiatique aya ofika Belleville afika c'était bagarre oh ba ça tata moi si na ye ba maman kulutu na ye est-ce que ozaki maman ozaki dino oza maman ouais mais est-ce que ozaki ta ko tesa moi no po asa moi si o ba mbe ba kate moi nga pasa moi si non be fa ka kamada Teresa te azana ta Teresa akoba ba be ma be ti lobe ko ba Belleville foda bo protéger moi swana Teresa sana nini o ele ka Belleville o Belleville en vieille Belleville ben ko bele parce que bikaza artiste c'est normal tout à fait asa rôle ne fa scanner bo asa rôle ne bo mais akoba na différence c'est surte Teresa so za mukala sila pour yo artiste comédien bino mo ba théâtre baby bino mo même c'est théâtre ngo pour Teresa yo comme ça sila comme ça Belleville après son bongo normalement so comme si sila ngo pese ba ora na ye bon et si Belleville
soyez les meilleurs. Focus toujours. Vraiment focus toujours vraiment mamuto ko bakaka bientôt toujours chité na biso lelo bango nyonso tu wana bazawa na bazo sangana kaka wana pona mama Belvi tozwa neti basortie médiatique oyo ya mwana ya SCC alobi à part oyo alobaka kobeta Belvi mbata alobi bino bozofinga ya tete mama mukolo wana aza mobali na ye mama mukolo wana aza na bana ne mais bino bana mike bokoka kozala tana bana lichombe na mabumu na bino te mwana ya Thérèse alekisi émission kaka na émission wana émission kaka yandekaka baka kobeta Belvi mbata baparti mosusu eza wana alobeki ya bino mama na mokolo bino bofingaka mama na aza na bana na ye mama na aza na mobali na ye mama na aza na nyonso me bino bana mike bozokoka kozala mbala ya bino kozala mpe na bana te ya machombe na mabumu na bino te eya problème te ye asi soko botisa bato te esi ye mona eza aboti na bibali combien ye mona wana ngani ngama bana mwasi aboti te eza te ke bapimi ye mabota eza batraverse mo totambolaka ngai mamu je na longwe basemi trop nga bomba te trop mais eza na moment oyo eza mekimenga nabota mwana ya circonstance comprendre sikoyo soki alobini na Belvi te longola lipoti ya lisu don lobi mpe na si olobi mpe na si ok naseke wana alobaki mpe abela te alobaki yango pasila uka oui okay. Belvi abota ou abota te aza mama le premier aza mama moko boy tala mo mwana mwasi wana tokamwa alikambu na nzambe alikabo penza tozawa moi Belvi na souhaiterais kaka nzambe lola sona baka lelo so babisika mwana ngaza marana za nani na pesa Belvi alikabo bango bato mosusu c'est comme so nde baoyeba na bango yango te eza programme te lelo Belvi akomata susu kobenga mutu ekoma problème abenga moko lokwa po bato bamunga basani baregistre bato ndetinga je sais pas nakosala yango te pourquoi nasola mutu enregistré apo na tiengo bafingi mutu wana napesa vana bafingi mpo na nga naola pongi te eza nzambe fa te ya bato asila yebisa ngai sila eza combien de pede na site na ye combien de pede bafinga Remi so babi Remi apede Remi asima yango emo mpa sila eza na combien de pede sila eza moto ya masumu amutu ya masumu mpe amona mpe na famille bota bapede balesbienne baza ndamona te ndeti nani mabi na famille bota pe boza ba lesbienne namona te yokoba yeso oyo mosala gérer compétence oyo mosala gérer nga baloba bongo kasi so balina tengama na ebukana na kwa criminel babengana na fundisi elongo makasi okwa mbwa aya kwa mbwa koshoko ya mukolo aya sans cité oyo babaka na anglais na bosa time mwana ngai ni njana oyebisanga na anglais aida anga wekimi nango na ngai esa anglais ana anga kokango te mpo nga bana bana etasidi soko ye mbwa ye soko teka lalo ndeni ye mbwa obenge mbwa yali wasaita mutu abaki atiela bino defi boya na sengle nga eseke osenge te yebisa libumu nga mpe bisi libumu siko na mpe moko defo balimbisanga mobali nanga limbisanga na baoleta siko nazonge milimo bakaleso na mpe asila adase zilokwa nga tota bakaleso sila danseuse lokwayo oui mazili na mukawe mazili na mukawe mazili na mukawe alaseri wana yo moyete azana kashe makolo kwa tilapia tamuno mabe akoli esila akoli siko nga bato babenga nga o aremese bato te kabaremese bato te aboki bango ya libanga te abi o
natindaka bino bofinga belle vie bofinga belle vie bofinga belle vie comprendre moi libanga te libanga eza ya biso oyo kabaka ba mamumuluba simba mokongo hymne national moi libanga wana sali bango nini wana apesi bango bonjour bonjour bobanza kokofinga kaka siko omar sikoyo ayebaki te yo mo omar azali akonsolaki ata sila aza aventurieuse charlatan Voilà, merci beaucoup to bandaka to koma vraiment na suka mamulu ba bato ba retenir nini. Oya yena komata finga na yena répondre yo. O finga Marie-Jeanne Boyele, o finga ngapa na finga ya. O beti ngapa na beti ya. Merci. Merci, moi ba dédicace. Ah, je salue à Pati Matondo, mon grand frère chéri. Wana za nanga poissé. Kinwani kwa pa ya mika. Batiso ninga biso. Donc famille peut toujours focus, tout s'abonner toujours belle vie kandi toko baso ko mikana oyo. Faire confiance. Voilà, merci beaucoup vraiment to bandara to komara na suka, liker, commenter, s'abonner, ça a vraiment énormément plaisir. Là je dis un grand merci à mon vieux propre Jean-Paul Tapina monté ma maman Nancy. Et merci beaucoup à mon vieux propre Tito d'Acosta, merci à le roi célèbre Christian Goma. Merci beaucoup à Diana Banaka monté ma rubrique Bangala na Italie. Merci à Johnny Lema Aquarium et Kilo à Congo Tifabel et pour papa Sarah Lema. Et merci beaucoup à Nabaïma Satou Valingarabi, Sobiso Potolingarabi. Un grand merci à la présence à Prince Sozani Awa. Merci beaucoup à Enoch Luzono, papa na Victoria, joyeux anniversaire, moi na Star Aza Star. Et merci beaucoup à Bandekonia, surtout vraiment, ceux qui nous ont besoin de Tokokutani, Balasima. Bye bye.